Wabatela bisone lo noli bakaka ba moto mboka ndeli. Mboka ndeli nini? Lo Noel bakaka moto. Lo Noel bazokanga ba moto otela makambo yo.
Merci papa journaliste esengo etondinga na motema na ntina ete lelo nkolo Yesu Kristo papa dia lunga la kiangani Salomo Paul abotameli biso yango na moni biso nyonso tokomi ntsai mokili mobimba tozosala lokola évangélisation po mokili eyeba po mokili esosola po mokili pe elanda yango na moni nga naza très gentil na likambo vraiment Noël conseil tozopesa na baye bazolanda biso balanda biso bakota makambo oyo po biso nyonso tozwa bolamu na maboko na tata Nzambe pe tata Molimo Mosantu po sana yete mokili mobimba ezali ya ye ti bazovanda boye baza na distraction bazosala pe retard esengeli bakota makambo po kimi ekotela biso na kati na mboka yango na mondi biso tozosepela tozoganga Noël po bango bayebaki Noël nkolo Yesu Kristo ya mundele nzoka nde nkolo Yesu Kristo aza moto moyindo lokola biso me nakozanga bososoli bakosikosi biso oh Maria aza mundele Maria moto mwindu mama mundu kia wanga Maria Nzitani nde aboti nkolo Yesu Kristo na boye ya mibale na komona ye sika ya papa dia lunga na kanga ni Salomo Paul baboti ye na mama mwilu na papa Siboki Mbango me mokili eyebi te ekota na distraction makasi et pour balamuka esengeli évangélisation etamola yango na moni tozo circuler oyo nde commune ya Kasavubu to tamola po batoneto bafani na Kasavubu balanda biso voilà journaliste journée kitoko to tondi sami na esengo biso banso Mbote papa ekobola mama Joline Salulu na yebisi lelo esengo za lelo oboyete borate mwana Nzamba botami bali na mokili mobimba kekolo Yesu nde papa dia lungana Noël mbote mingi papa journaliste nazongiseli pe yo mbote nkombo na nga mama Honorine na mama servante esengo na nga lelo nasepeli mingi mbotama ya kolo Yesu naza na esengo mingi makasi nalobi na bango atuka vraiment oyo esengo ya ndenge oyo soki baomona te na comprendre te baza na kati ya kidiba esengo eleki balanda esengo balanda Nzambe Nzambe oyo bazoluka nde papa Simoki Mbangu kiangani Nzambe Molimo Mosantu Nzambe mokili mobimba nde Nzambe na biso nyonso oyo anyokwama oyo amona pasi papa Simoki Mbangu kiangani Nzambe Molimo Mosantu amona pasi po biso nyonso tozala boye mokili mobimba po tozwa esengo oyo ifo tosepela biso nyonso lelo Noël. Merci, merci, merci.
Ouais, kombo na ngai papa kitoko Brandon. Ouais, sengo na ngai ya lelo eza po kolo yeso abotami vraiment mokolo mwa lelo. Biso bakimbangi c'était pe mokili mobimba. Toza na sengo makasi. Ya komona ete kolo na biso abotami na mokolo mwa lelo. Pe na mitema na biso. To sepeli makasi. Merci beaucoup. Et ça. Mbote papa, journaliste. Papa na komba tata mwana pe molimo centre. Ngai kombo na ngai papa Chetangulu basa. Donc esengo na biso eza makasi vraiment kotala mukola lelo mbotama ya mwana na Nzambe oyo bata mokili bazelaka nenga mataka na tanga bayuda ya kozonga me biso toyebi ke sa zongaki na kombo na ye ya sika papa de alungana yango tozofetela mukola lelo na pesi joye na wali na nga ntuka pena na ye moko ya papa Simoki Mbangu kianga ni molimo santu be libote santu mobimba na pesi ba joye na wali na nga na libota na nga fami Mutombo na bana na nga nyonso pe na bandeko nyonso ya église kimbangiste. Merci, merci beaucoup papa, merci, joyeux Noël.
Merci papa. Je vais faire le 25 mai, Noël. Pavião nascer.
Thank you.